Suzuki pa imana mawa mais na ebité soki mawango ka via oyo gate po tanga komona ye abimisa pe mutu musu babengaka ye king mais nzoka za prince Charles prince à malédiction c'est quoi ko ba ke mutu po former faire il faut yemba ko lega faire te faire ba encadrer pourtant on ya passo la wenge 4x4 ba tout ba yebi yango to yebi ke le roi de la forêt pe a former ba to belé wa to ko boya te ata vraiment formateur mais faire na kana ye ba former te me ba encadrer pour ayaki na talent na ye na potentialité na ye na savoir na ye tant que jeune ya mona mukie a percer bango na wenge musique 4x4 ba image ezali pour mériter ko benga les légende de toute génération confondue ou me comme patrimoine mais muto azala ki on a pour na ko représenter ba chanteur tout les pas de musique et ko laisser mais ba tumisu ba ko luka ba contrat bénévolat ba soudoli ba ministère na ba orchestre na ba pays moko po soni ba ba ozonga 2022 bota siko ba chanteur oh ba faux chanteur siko ba yego massa autotune bota ne ingénieur benga ni na studio bota la di kobi t-shirt papa ba Kardashian sans autotune. Et alors moi ça nga ba sangisi mettre Gims na faire gola ba ko sala exercice vocal sans autotune. Les pas d'abete liban na tête concert à ciel ouvert. Les pas de représenter Congo deux fois. Et pas Théodore Obiangem. Vous savez que musicien présidentiel, artiste présidentiel. Jet Veme Longwa banda Guinée. Et que vous êtes en France. Merci Mougon Tombo, la bête est millionnaire. La bête est village Chetemba. Bilan est largement positif. Tout ba otala gouvernement gola na yebi ke ba analyse ya gouvernement gola ba ko sepela ya ko sakana te na pesi mbote na yani kayenga la mono invisible bon séjour na le padre muko Ntombolo na Tanzanie et sika oye azali na pesi ba gola na ba gola to pesa bino balance ya salle to ko pesa bino pe ndenge le padre akomaki interview oye asalaki boko mona ndenge ba média o ba yaki ko joindre na Tanzanie ba média ya mboka ya Tanzanie ba yaki ko interviewer les padres les gars qui bien na toute tranquillité les padres à s'exprimer à lobby oh il fallait à loba na pesi mbote na mama di wembo béton ko tala ngai Emmanuel Kalonje les sages joyeux anniversaire ya joyeux anniversaire Emmanuel Kalonje sika ozali na pesi mbote Emmanuel Kalonje les sages coach na pesi mbote na ko bossa na raté Orsini Lumene tempête du désert sika ko tala ngai na pesi honorable Mena Kamalando ya Doudou Kamalando na pesi mbote mon vieux parti malobo na mboka ya France na ko bossa na raté les boss Kovo Mambweni 5 étoiles motema maman Florence Luba qui peut mettre dans na yemi makabes confit na ko bossa na raté double toto chibola moto moko très bien na pesi mbote na ko bossa na raté Blanchard et tous l'américain les plus propres et les plus célèbres na pesi mbote ko tala ngai na pesi batutu ba ko tala gouvele golo na ba gauloise gladiator na ba golo na pesi bino mbote mama Fanta Fofana na pesi mbote Toussaint Bumbali Soy na pesi mbote muko Ntombolo ako zo ba contrat oyo ako chambongo na poche ezala ba musicien ba ko sala ba tourner bénévolant concert na biso to betaki ya des show must go on eza plus que ba tourner to pe ba concert ba ko beta to o pe ba ko beta na mikolo ekoya il faut beta concert et les performance ya muko Ntombolo mona mai wakaninda na oki ndenge le padre ako imba 100 kg aza chair de poule makotinga na nzoto na oki malili na oki na chair de poule donc malili esangani na chair de poule salinga dongi ba matekita na bakima ginkaka na pesi mbote
na batutu ba ko tala nga beau chanteur en Allemagne Tyson Givila ya merci merci sponsor officiel oya ngai Tyson Givila merci ya na ko bossa na raté bon chanteur merci na ko bossa na raté mauvais Blanchard et tous na ko bossa na raté l'homme aux barbes blanches Alain Mwanda na ko bossa na raté Gradu Ongwe toujours proche motivateur toujours pemeni ya gouverne Gaulois joyeux anniversaire na mama salanga nyonso Gradu Ongwe na pesi joyeux anniversaire masalanga na tango ya passe na tango ya bisengo na zaka na ye na ko bossa na raté ba joyeux Noël ba bonne fête ya fin de l'année déjà na anticipant masalanga Gradu Ongwe na ko bossa na raté Yannick Kayenga la mon invisible l'homme invincible Yaya Kati les DG les plus compétents DG Polo na pesi mbote na ko bossa na raté Emmanuel Kalonji pesi na mbote na ya pichu botoko ibu noir a consionné na pesi mbote aya invite manager le plus suspect na ko bossa na raté Pikas Mbayabo na pesi mbote les DG les plus compétents Tracy les abatu tout le mouvement na pesi bango mbote ba ko tala ngai na ko bossa na raté ya Edo Mozamba l'intouchable na pesi mbote na ko bossa na raté Bera de Prince des Zamunda Bera de Prince des Zamunda na pesi mbote na ko bossa na raté oya ngai la joie de Kessé la joie na pesi mbote Nelly Tambwe belle brida partout idolo des cornes na pesi mbote batu tout batala ka couvre les Gaulois boza ebele fin de l'année to sangisa bino kaka Patrick Mayembo na Cameroun ba joyeux Noël ba bonne année anticipée batu tout photo pesa bango mbote bazaki na nga depuis année bandaki ti to komi ko na suka bo comprendre nga baza ebele na zana mokili to longola bango malembe sikela bango interview ya papa Hervé au sangisango na balance et ça li bien et ça la bien pour to zongi to solo li solo ya muko antombolo to ka ndenge Kofi ya ko confirmer que muta ko former faire était pour former faire il faut yemba ko lera faire merci to leka. Unajisikia kwanza kuwa Tanzania? Adoyoki ndenge nini kokoma na Tanzania? Ouais, ça me fait plaisir de rentrer en Afrique. Il fait chaud. Na sepeli na moni Tanzania kitoko. Anafurahi sana Tanzania joto. Anafurahi kuona Tanzania joto. Okay. Yeah. Unakumbuka mara ya mwisho ni lini pengine unakuja Tanzania na ilikuwaje pengine? Abi dernière fois okomi na Tanzania omona nini na lelo? Ben, je ne vais pas encore sortir à l'extérieur, mais la dernière fois quand je suis venu, j'ai vu Tanzanie tellement beau, la mer, tout ça, il y a des bons hôtels et j'aime les garçons et les filles d'ici, c'est sympa. Okay, anasema hajatoka nje lakini mara mwisho kufika hapa alifurahi sana kuona wasichana wako wazuri, wanaume pia ni handsome, anapenda kuna mazingira mazuri, kuna hoteli nzuri, maji, ufukwe, anapenda sana Tanzania. Okay. Unaenda kutumbuiza ni siku chache zinakuja pale Mlimani City. Pengine ni kitu gani ambacho mashabiki wako wa Tanzania wakitegemea kutoka kwako? Abi dans quelques minutes ozokende ko sala concert. Ba fanano ba espérer nini? Ah déjà ma voix, la voice. Donc je vais ramener ma voix et puis na bengi bango ebele baya, ils vont être contents parce qu'il y a des bonnes choses d'écouter faire en live, c'est différent d'écouter avec l'album quoi. Anasema anawaomba waje wasikilize kwanza sauti nyororo kwa sababu kumsikiliza kwenye CD na kumsikiliza live ni tofauti. Ya kwenye live ni tamu zaidi. Wasanii wengi Tanzania ambao wanafanya vizuri pia. Nataka kuelewa kutoka kwako ni msanii gani pengine ambao nafikiri leshongea hapo. Alobi boye but na Tanzania ba mise baze belé. Ba mise nini yo sepela la bango. Ah ben pour ne pas citer le nom, Baza et Belé. Hein, ils sont beaucoup jeunes et comme je suis ici, je vais prendre l'occasion de les chercher aussi, de les fréquenter aussi. Mais il y en a plein, il y en a beaucoup de Tanzaniens qui chantent bien, beaucoup. Anasema kuna waimbaji wengi wa Kitanzania wanaimba vizuri na nakubali. Ile sitajetaja majina sana, atafanya pia research kuwajua zaidi, lakini anawapenda wale anaowajua na anawasifia. Hapana. Abi est-ce que Ozana collaboration na mtu moko ko sala na ye awa? J'ai pas encore. Bado. Yeah. 100 Victoria. 5 kilos. Abi alinga yoka 100 kilos alive. Ah, je viens à Nauti Moussika, j'ai pris mon avion depuis 15 heures d'hier. Et j'ai pas encore dormi mais je les assure de venir au concert. Okay, anasema njooni kwenye show mtapata burudani
sababu sasa hivi ametoka mbali sana, masaa 21 sababu ametokea Ulaya, ame stand, lakini njooni mpate burudani Man City. Na fait si mbote na batu bateli quand ozongi après côté la balance. Merci na DG pour l'image. Merci les padres Otali. Mobali a fait interview calme, tranquille, dans toute tranquillité. Na fait mis de monsieur Sampis, Mokolo émergence dans Sourire télévision. Na fait ces mots batu s'abonner massivement na Sourire na émergence One télévision. Fait ça bango quadra. Abimisa na Suzuki. Pour Suzuki pas man ma wa. Mais na ebité so imango ka via oyo gate po tanga komona ye abimisa pe mudu musu babengaka ye king menzo kaza prince Charles prince à malédiction c'est quoi ko ba ke mutu po former faire il faut imba ko lega faire te faire ba encadrer potango ya pasola wenge 4x4 ba tout ba yebi yango to yebi ke le roi de la forêt pe a former ba to ebele wa to ko boya te ata vraiment formateur. Mais faire un kana va former te me ba encadrer pour ayaki na talent na ye na potentialité na ye na savoir na ye tant que jeune ya mona mukie a percer bango na wenge musique 4x4 ba image ezali pour mériter ko benga les gens de toute génération confondue ou me patrimoine mais muto azalaki on a pour na ko représenter ba chanteur tout o ba kenda ko banda na vie na biso o imana bato ba imana table ronde ba jano bombenga ba luambo ezalaki faire de golo to pesa bango ne faire ko interpréter Papa Noël na nuit des œuvres to beta liso image à faire Nicolas zaka ba image à faire pour nga zaka preuve à l'appui puis bango vient na biso mon flégi bo kanenga soli pembe pas tout ni Vincent Yuma webi Ligue des champions o te faire golo le padre o tout bela non bengi faire le padre te o benga ta sans fato les gars. Ça c'est faux. Tout le gars balé. Tant que émission ezali, tant que par exemple la musique formateur à la raté bana batu bayo beta na orchestre na répéter mais alors qu'il va bien les grands formateurs. Na répéter sous le ça il va piquer nos mona. Na répéter sous le mutumu takoya ki mta format Ligue des champions, Ligue des champions. Faire rigolo les pads. Mutumu takoya ki mta format Inos. Mutumu takoya le baké, il mta format merci na faire go na la vie na biso ya mon frère solika pembe ça est bien na tiki ba commentaire lo ba na place gouver les golo lo ba pour nga na lo ba ma casse mais l'essentiel les les padres azal légende bilan ils largement positif chaque mois ya 2021 les padres betaki une concert na chaque mois les padres nominés 3 fois à 2 reprises na Afrima Award na 3 catégories pour na regarde-moi. Tobetaki Sophie Hotel je pense. Sofitel Hotel na Abidjan je pense. Ils ont fait bon sold out na 2021. Les padres a représenté musique, culture africaine na festival Film Streaming na Monaco. Azaki le seul chanteur congolais topé à Afrique francophone a représenté Congo valablement. Les padres bâtir le rôle de coach. Il y a des Voice Kids francophones. La première édition en 2021. Les padres concert raté. Azaki on rien que na single ya regarde-moi. Toteka ba billet ya
180 € équivalent Varese et Messi dans l'espace il y a 2 semaines. Super VIP. Toteka VIP dans l'espace il y a 7 jours, 160 €. On a un Mugo Antombolo. Et à ce contraire, Casdo de Paris, rien qu'il y a, regarde-moi. Les pas d'Abet et Liban ont concert à ciel ouvert. Les pas de représenter Congo 2 fois. Et pas Théodore Obiangem. Vous avez dit musicien présidentiel, artiste présidentiel. Jet Vemé le mois, Banda Guinée. Et vous êtes en France. Merci Mougantombo, la bête est millionnaire. La bête est village Chetemba. Bilan est largement positif. Pesa bango le pas d'ago représenter Congo. Dans nous autres, il y a Papa Noël. Pour vous, mais comme patrimoine, mais pas comme un patrimoine, on a un représentant valable. Ils ont fait des goals. Après ce biseau, on a bilan des choses must go on. Pour mettre un concert wana, il faut avoir la capacité vocale, il faut avoir des voices, il faut avoir un talent, il faut avoir la potentialité à interpréter sans autotune. Sur le pas d'après si tu concert public à côté enregistré sans autotune, à déplacer JP qui s'indiaï, mon salon orchestre à déplacer studio en Olympia. Sauf faire à Zongi, c'est en 2021. Bilan largement positif. Et ça est bien ma casse. N'appelle si mon vieux Weston est une fondou le peut pas la terre. N'appelle si mote mingi na maman Fanta Fofana, maman Mandi, maman Odette. Ba joyeux Noël Nabino. N'appelle si mote mingi na mon vieux trésor Bokumzoni Nkamba de Belgique. Maître Dadi Akouza hérité mon bien n'appelle si mote. Le padre ambassadeur ya Wildet 2021 toujours na cadre bilan positivement, largement positif. Total ce go bateau bazar na katia fondation Wildet dia américain. Eh bien, et ça bien. Le pas de musique egolé c'est mais batu misu ba ko luka ba contrat bénévolat. Ba sundoli ba misa na orchestre na ba pays mo po Sony ba ba ozonga 2022. Pesa bango le pas de Mugo Antombolo ambassadeur ya Wildet. Il y a un animal, il y a des disparitions, il y a nature. Et ça bien, on s'en a été. Mais ça, on a bateau, on a Wildet. On a bateau, on a Jackie Bali. Et puis bien, c'est ça bien, on s'en a été tous les gars. Caprio, Jackie Chan, David Beckham, Prince William, Stéphanie Linus, Serge Ibaka et autres. À ce titre, Ferrigola représente la République démocratique du Congo. Dans le jour à venir, Ferrigola va livrer un concert spécial sur Wildad, en mode live stream, pour soutenir le tourisme animalier de son pays, la RDC. Namoni Alain Kembe, la garçon de disque. Na pesio mbote yaya. Na robo boss na mère ma pas mon États-Unis. Merci maman. Merci joyeux Noël na bonne année anticipée. Na robo boss na Yannick Kayenga la mon invisible. Na robo boss na ya même ma kabi papi choma tendele boulevard. Mon boss est Jean Zol. Na pesio mbote na robo boss na Patrick Mayembo depuis Cameroun. Na robo boss na Massa na Arthur Dina depuis Matadi. Na robo boss na ya lycée Kofo. Il y a lycée Kofonabiso depuis bon on appelle son mbote na rego boss na ngate Giovanni Gaga ya Gauloise depuis Guadeloupe na peso mbote azana kichasa ayego fêter na peso mbote ya kosakana te mbote siko ba chanter oh ba faux chanteur siko ba yego emba sa autotune mbote ndé ingénieur bengani na studio mbote la di Kobi tissé papa ba Kardashian sa autotune toleka. Tous les Gaulois et Gaulois, tu as vu que c'est le yo. Mouto à Longola Ndombolo, après ça, il fait partie d'une grande histoire de la musique congolaise, stoppée la musique en Afrique. Ago Bibisa Lobby,
dimanche le 26 décembre 2021 état d'esprit pose en état d'esprit faut utana wenge état d'esprit ya bana mibali so pose mwana mwasi faut en état d'esprit ya bana basi mais liko lo bateke mwana mwasi mwana mobali yako mwana mwasi to pe mwana mwasi alinga ko mwana mobali te nzamba ba mwana mobali tsikela mwana mobali yango feka yango moni selo ayeli biso état d'esprit et bima bongo le 26 décembre na pesi Poutine aqua style aqua man aqua garçon aza musique ya na pesi mbote pesa bango teaser ya état d'esprit ya selo yo Poutine ya félicitations musala ki tako tozo balusa mabele le 26 batu ba comprendre bana wenge état d'esprit ngo bana wenge jamais ba échoua banda ozalo telemaka ka bougie na ma misu na esele yo Poutine Aquaman pesa bango sele yo scram pesa bango teaser bata la clip na son goût Maison Boudimbo Lisa Salanga ndenge baepelaka na bolingo mwana oyo aza konguluma na bolango ya soso. Tous les Gaulois gladiateurs s'abonnent massivement na émergence sur la télévision, na gouverner Gaulois télévision, tous s'abonner na héritier Iboula officiel télévision, na Tchamaeli télévision, tous s'abonner na ma page officielle ya Papa Hervé. C'est très important, tous avoir abonnement na ma plateforme streaming pour la dynastie na harmonie et gobima na premier semestre ya 2022 entre février et mars. Le padre a signé un contrat na maison de disques anglophone Yamounini. Bientôt les autres vont dévoiler. Le padre est bien entouré, il y a un manager, il y a une équipe mobile, il y a une compagnie partout où il y a. Bientôt là, il va dévoiler. Topé a annoncé maison de disques où il y a signé. Tous s'abonner massivement na Instagram, massivement tous s'abonner massivement na Instagram, il y a les padres. Faire rigoler les padres officiels, les a certifiés. Faire rigoler les padres Facebook certifiés. Faire rigoler les padres na TikTok. Surtout TikTok, tu augmentes le nombre d'abonnés que ça va bien. Twitter, il y a fait rigoler les padres que ça va bien. Et alors moi ça n'a bien sangi si mettre Gims na faire rigoler que ça la exercice vocal sans autotune. Toti que la bango yango batu tout balunga gouverner le golo contacter na plus 243 90 32 225 ko sala bien ou soit na plus 243 89 54 36 918 ko sala bien makasi ti que la bango mettre Gims na faire rigola bota la niveau ya technique vocale faire aller mettre Gims makasi je confirme pour la golo pour mettre Gims ça bon à la grand mais pour na golo na mon exercice offert à Salina bana inana orchestre symphonique qui mangiste ya ki chasa ya pototé et ça est bien au sarnatel pas de que Gims ça il pas dans l'équipe c'est que la bango ça bien makasi bye bye merci. Seulement côté les kilos, les monos, les
Swan